bandeko comédien na biso Grace Luzolo na Baby Donja comédienne na biso bango kalate bazokene na mariage nakanisa bandeko boyebi Baby Donja boyebi Grace Luzolo nakanisa boyebi ye ali comédien mikolo pelekaki tango batiaki ba comédien na couple balobaki Baby Donja abimaka na Grace Luzolo. Grace Luzolo. Alors Baby Donja asalaki be vidéo pour démentir yango. Mais en réalité, babimaka sikoyo pe ba confirmer bolingo na bango pe bazokende na mariage na kanisa boyebi dot ezolobama partout déjà bien sûr nano kitite nano pe matite nano pe komi na mibeko leta te mais bato bazo croire déjà nete komo salama na kanisa eza mabete Baby Donja na Grace Luzolo bacha pa liboso surtout pa ya munene oyo bache oyo nga namoni mbote ba papa ba mama bandeko mbote ba rando na ba randonnette mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko pa ya munene Baby Donja na Grace Luzolo basali bami bimisa bandimake babimaka ensemble wana ezali déjà pa ya munene nakanisa soki bolandi video ya Baby Donja tangu azako loba pona makambo oyo Mike la Duchesse abimisaki pesalaki scandale na kanisa ba oyo bakendaki na Facebook ya Donja TV to ba oyo balingi bakende sikoyo na Donja TV bakoyoka makambo Baby Donja azako loba ayaki pona koloba pona makambango ayaki pona ko démentir catégoriquement ba point mususu oyo na makambo Mike la Duchesse alobaki misusu nde a confirmaki te mais azako loba soki babimaka ensemble ezali mabete parce que na kati ya l'église pe babimaka simanango atangi mobali o bobambeli ye alobi ngai bobambeli nga photo na bimaka na Grace d'avance Grace na vote pe aza mobali mabete aza bogar na vote bochakaka na bimaka na ye azalaki kolobango na une sorte ya ironie donc ezali façon lisusu ya ko démentir po tango azolobango na ironie bato nyonso bakoyeba Baby Donja lokola azosala ironie boye azoseka bato oyo balobi na ye abimaka na Grace mais suka nango lokola Grace aza bogar tango mosusu Grace amonaki tina Baby Donja akowanga na relation na bango te to famille ya Baby Donja balobaki Baby yeba yoza mwasi tango relation ebimi na miso bato ndenge Mike la Duchesse abimisi ebongaki olobeloko te ke oya ko démentir to oya kosala ironie na kanisa famille to ba camarade to ye moko arezonaki parce que bandeko ndenge Grace azawana bogar Baby Donja azape mwasi kitoko
bien sûr grâce Lozolo azana mwasi na poto po Baby Doncha yemoko alobaki yango alobi grâce Lozolo azana mwasi na poto yepe azana mobali ne na poto. Alors pourquoi sikoyo boya ko bebisela bango makambo bozo comprendre oria lobake pourquoi boya ko kosela biso makambo mais yazo loba pourquoi koloba makambo ba couple batu oyo abimakana oyo abimakana oyo boya ko bebisela biso makambo na basi na biso ya poto na mibali na biso ya poto. Donc dans l'autre terme Baby Doncha a confirmé qui abimaka na grâce ou bien babimaka bango na bango bien sûr baza na basi ya poto baza na mibali ya poto mais ebongi ba yebate po ko bebisa relation kuda wana pesa normal et ça la makaka na ba comédie te mibali belé na Facebook soki balingie na mwasi ya poto to mwasi ya poto mwasi Afrique soki balingie na mobali ya poto na Facebook mbala moko awangani copain na ye to awangani mobali na ye esala makanango na bato ebele yangwana Baby Doncha azui conscient soki penza alingaka grâce Lozolo bazala alelai makasi ebongi awangana te ebongaki alobeloko te alors po eza po na intérêt na ye po grâce Lozolo aza mobali aza pe mobali mabete tango mosusu ayebi pe koluka vi na ye na malembe tango mosusu pe amonanaka na bambongo na ye oyoyo akoki pe kosupporte mwasi ou bien Baby Doncha pe amonanaka na mbongo na ye na mbongo ya grâce Lozolo bakoki pe kosala vi na bango kitoko na kati ya Congo. Alors Baby Doncha a raisonnaki inutile na wangana soki pete tango mosusu soki chance bapesi conseil lokola pe akendeki kinga kati tango mosusu mama di mama apesi conseil alobi Baby Doncha leki nanga en tout cas ndenge oza boye nakoyebisa yo soki penzo bimaka na garçon wana grâce Lozolo azali bozosala couple moko ya bien vie eza partout komema makambo na lokuta te biloko oza nango bato mosusu baza nango te memi koya awa na kinga kati epesamela motu nyonso te. Alors Baby Doncha soki wana azali moto bimaka na ye soko lingaka ye en tout cas bimisa vérité au contraire loba na ye ki olingaka ye kowanga na ye lisusu te bosala kutu nyonso bozala ata na couple ekoki kozala pe conseil ewuti na kinga kati yango Baby Doncha sikoyo na grâce Lozolo bakonfirme bazalaka ensemble babimaka ensemble basokisi wana te bazokende pe kala te na dot donc na mariage. En tout cas eloko tokoki kaka kosala biso ba oyo tobwakela bango ba fleur liboso tokobwakela comédien na biso Mike la Duchesse ndenge abimisaki likambo yango po mingi bakanisaki Mike la Duchesse lokola abimisi yango ekobebisa makambo ya bato ebele mais soki totali bien etie kaka escandale mais ebandi de kobongisa makambo ya bato ebele mpo na ndimi te ndenge grâce Lozolo na Baby Doncha balakisi bolingo na bango na 5 continent ya planète oyo na ndimi te ezali acte ya mabe ezali acte moko ya malamu ezali pe acte ya mabe te ndenge 7e bagarre azoloba ndenge bakisi njora bazo se défendre ndenge baibakata bazoloba ezosala escandale polémique makelele mende suka nango ezobota kaka solution ya bien. Donc maloba ya Mike la Duchesse ebomisi batu te ebebisi batu vite mais au contraire namoni ezozongisa makambo pe ezotia makambo na nzela yango wana Mike la Duchesse foko bwakele ba fleur
Baby Doncha na Grâce Luzolo bango pe foko bwakila bango ba fleur pe ko senga merci na batu nyonso oyo ba conseillaka bango oyo batindi bango ba ndima bolingo na bango pe babima na misu ya batu. Ngai Papa Robo na sokisi awa botika la malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour à la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na roza ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na roza ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na roza ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.